tant que bête qui moi fille à soutien en rouge tendresse parce que tendresse me donne qui paye me d'abord qui tant que a bête paye solo en tout na batou ba soane comme le niveau ni batou pe ba atina ki batou ba formation ceux qui mbasso comme niveau ni ya tout ni mutu ba garçon pas ba que la mbasso à plein tournage na ndo sala ba misala mona zaki na privé ngai fallait na za concentrer na ba bondeli na nga nakataki mwa mabondeli nazali na concentrer bambongo nde accès wana eyaki mesala ki efe ya grave te bomonaki eloko ebimi nga le 10 esali 3 semaines pesile non belva abengaka biso na batelefone longola video siko navandi boye nafingi mutu ale belva dédicace nga siko ntango toyebisaka bino moni nga riana nayaka na média mutu ofingi belvi na yo répondre malongo bofungaki siko ntango toyebisaka bino bato bayaka na mafinga les abacou comprendre parce que si la monique eza loka professeur apesi cours a monique moi na comprendre passe au tableau réponds-moi ndenge sila salaka aya kola nayesaki omofinga belvi boye ofingi yango kitoko azongisi ele merci nasali nini natuni malili kanga nini otuna po malili yango uti pana yo kasi kolegi na ngai ya kokoma malili aza dana 55 d'âge ndakoma malili mtu amvivre ako malili nde mpona nini bamama bapapa na biso baboyo bakoma okima bamama ya biso na ndako bazwa bango bafeto bao po bazongisa bango mwa moto comprendre c'est Ursi Péchanga tokota bato bakazaka ici ayamba mo théâtre nga na fana ici ya lelo te nayebi x wa x ici lava ya théâtre ayaka no musicien na danseuse na kati ya maison mère bato bayebi histoire bayebi c'est que non mélanger à moment théâtre ke yoka héros non yo ko rejoindre te pour mo finga tenga mutu na cacher ya mutu nga eza notala webe lo na sala ya Gabi awa osala ni elo na sala ya vidéo na bango o Thérèse abenganga na Thérèse atindelanga vidéo ya ba kikoso ba Gabi parce que Thérèse me filma tindelanga ya kikoso ba Thérèse ya kaka moko kikoso ba Gabriel na tana internet awa utatindelanga o Thérèse na WhatsApp siko yoka siko lelo mutu lokwa Thérèse batambusi pour na $50 ayelinga vidéo wana na tana internet batambusi pour na $50 c'est nga natambusi pour na $50 n'utilisez yo c'était no problème no ya likolo ama kolomike abunda nanga mutama kominene collègue nanga sila abunda na pitbull azama koletonda to abunda na clari na dipine ba charge to bimisele muninga tayi na e bianca sko bianca obeta très comme bianca obeta basta mais mutune bazaki ne ye comprendre sikoyo camarade na ye teke ko vieleki collègue na ngasila ndakenda ko bima na fena biso madilu ata dédicace à conseil ba bwaka ete abimena ya pamba tolo te ya pamba rabu lupangu te eloko te nini tata vewe ata Renault 4 bandoko vitesse est-ce que vous avez déjà temps na maman Belvi vous a dédicace mo quelconque ni ba communicateur ba communicatrice na ye mère a salué moi dédicace mo boye sur les médias te belva o akobwaka biso te parce que biso mutu totanga déjà komba Belvi na ndenge ya mabe ebimaka ke biso belva tinda biso tofinga bato parce que belva dit que c'est biso ndenge donc ce qui maman Belvi a dédicacé bino et misabino le roi qui a courant maman ya makam na biso po belva bengaka biso na téléphone longola vidéo wana parce que belva ya fini na fingi mutu na filme mo ya Belvi ya bwakinga kwani papa on a eu des carrés c'était PD ça PD des fois pratiquement possible nga moi si bon na terminer soit na des fois non yebisa ye tango Ursi Péchanga Black Lives Mobutu on sa succès na mboka oyo des carrés sous grande sœur ne motas na beti la au pesa le kumpanzambe et puis ça tombe toi mais le problème c'est quoi que muto si quoi ça le Congo on a pour ma succès on a pour ma visibilité so ngande makambo so na notanga kombo na
Je pas le temps. Yon de makam. Oui. Laisse l'ambiance. Est-ce que le monde va pratiquer? Mais toi qui en deux lips. Mais ton monde sorti dans place c'est souki. Et ça la bilon mususu, yo zo pratiquer biso bilon no ça na molili, on l'acception na média. C'est tout. Au ça bilon na molili na média. Mais c'était des boches collègues na ngasila. Azaki ndumba mambo na éviter. Na bien moté. Nga na yebiso éviter ndumba mambo. Azaki ndumba mambo. Bon, déroulement mambonge nous andé qui ndumba ngendo le kandé. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous retrouver pour ce nouveau numéro de cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain, Oma, à la merveille de la presse congolaise. Surtout, merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Surtout, merci à vous tous de nous choisir à nouveau pour vous informer, et vous commenter, vous aimer également, vous partager nos émissions qui nous fortifient de bien faire le travail. Je dis un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête vie, surtout qui nous préserve de rester toujours en bonne santé. Merci infiniment à l'assistance de toutes les personnes qui sont ici. Je dis un grand merci à Pitbull d'être là à l'assistance. Merci beaucoup à Rissapou. Merci beaucoup à Exxon Mickey derrière la caméra. Merci infiniment à Jerry Corbetox. Merci beaucoup à Jemima Ibé, le gros bébé de la presse. Mesdames et messieurs, déjà, comme vous savez toujours, cette chaîne s'est réunie autour de cette émission pour vous apporter l'information par rapport à l'actualité. Pour vous informer, aujourd'hui, je suis avec Rihanna Solé. C'est depuis un temps qu'on ne la reçoit plus sur ce très beau plateau. En tout cas, c'est pour nous un grand honneur de l'avoir. En tout cas, bonjour Pitbull. Bonjour Rihanna Solé. Vous avez tout on a Pitbull, les autres, moi je les canne. Parce que tu as Pitbull la belle fille. Pitbull, ah, solo. Clarisse Plasma, Pitbull. Rihanna Solé, Pitbull. Voilà. Pitbull la belle. Mais Rihanna, ndeni ba santé? Ndo mon santé bien. Yoko le poso. Sukali wapi? Azali, santé za bien na ngolo nzambe. Dieu fait grâce par on a bien. Ça bien. Et c'est depuis un temps que Yambasu qui vraiment menacé la maladie à Yambasu Sila qui est relative totalement à histoire et ça va très bien. Ouais, merci beaucoup. On a va remettre sur l'histoire parce que aux autres ça diable pouvoir, aux autres ça diable accès non. Tant que ça musala kaka ndebe nga biso, bozaka na posa boye ba vraie histoire parce que tant on a zaki na maladie bobeti la histoire ngo. Ina ba bonne misusu pe chaîne oyo ba yokaki te. Musalo to sala rango ezala batu misusu bana mitema ya sodi ongo ya diable batu basala rango na misala ya mabezali. J'espère boyoka ki yango même na ba télé alba ki oboka tu maladie. Petango ba beta ki mo fille soutien en rouge tendresse. Parce que tendresse mdalo ki paye mtabwaki. Tanga ki abeti pe li solo. Atuna batu baswane comme na niveau ni. Batu pe ba atinaki batu ba information ce qui mbasso comme niveau. Ya tuni mutu bagarçon pas bakelanga mbasso à plein tournage. Non tu ko tourner na tourner émission na héritier Iboula na Bandal. Na vu taxi na ke yolo tournage à théâtre. Et ba gag mo. À plein tournage wana déplacer ya ka déplacer les ngango. Après maladie étant on a ndako amoni publication ba publier nga ya maladie. Ndeko tuna ndeko wana mobali ndenge nini mutu wana bokelaka mbaso comme une étape il fallait mater ndeko mobali nani ndeko
natanga ide bakoko parce que naninga solution nango mpe soute mpo apoza aza très impoli mingi na soki okele bachaine elekali kala tanga akombo na ye aza très impoli ati otu na ye ndeko wana mpe enregistre ye ayepa ntina ninga ojonga bi eza eloko te parce que ngai aza na église oyo emonaka mutu aza mwana ya apôtre bolia asabela na bima déjà emonanaki mais batawana mingi nazalaki na distraction nazalaki bakota bambaka na ndosala bamisala mo nazalaki nango privé ya ngai fale nazala concentré na babondeli na nga nakataki mwa mabondeli nazali na concentré bambongo nde accès wana eyaki mais esalaki effet ya grave te nde bomonaki eloko ebimi nga le 10 esali 3 semaines mpe sile nango etiki malformation non nzambe oyo bayebaka ye oyo bayebaki na bosolo mpe baselaka makomami makolo akolakisa o kaka po echange façon de vivre eza kaka nzela moko boye oyo nzambe alakisi mpona mona nayeba su monene na ye c'est tout. Voilà, merci beaucoup Rihanna Solo, c'est pour nous un grand plaisir en tout cas de savoir que témoignage c'est justement aussi pour nous que ça Satan à Sony. Oui. Et kobanga ko témoigner parce que à chaque fois que vous témoigner au peut ça le kumpa nzambe et puis Satan toi va. Mais le problème c'est quoi que moto c'est quoi ça le Congo on a problème à succès. On a problème à visibilité. So ngande makambo so na ndoto nga kombo na ye. Je pas le temps. Dans le sens. Yonde makambo. Oui. Merci Rihanna. Déjà Assimé aussi là, juste un petit résumé si au ça. Ouais, Assimé, bravo à Madame Belleville. Bilo nyonso ben comment ramaga la Belleville télévision est ratakate. Très bien, bilo nyonso. Pe eza mambo eza les sur la toile. Eza mutu mususu askomara filmer. Bien ça la théâtre na ye pour répondre à diversaire na ye. Même sous boya mon adversaire té. Maintenant l'excentre na ndela ya filmer. Oui bien. Bazar exemple ça. Et belé next ici là. Collègue na ngasi là. Collègue na yo. Oui. Akoko répondre biso boité ba fan oyo ba tâcher de presse to lobela Belleville. Ayaka ko lobela biso na ndela ya filmer. Soto tali na film ni au moins qui déjà. Na film mamo na tali na tableau moko bonde ba kata na ba page. Tableau ya ye moko na fi wana cha choko mingi wana. Film be azala pa mo tambola. Na bi etana ni combien? Azala choko makasi be. Comment ne yanga uta pa dina na. So ye lo ba ça bien. Te so ye na lo ba na banga na. Très bien. Batie la tableau wana abake nazala matata na kobunda na stade mobimba mafinga tu bofinga na yoka edi apesa biso da ba réponse so eza pratiquement impossible ata oza Vendôme oto bunda na États-Unis batie le stade mobimba obunda na bango côté na azo croire na ba capacité na ba capacité na problème na ya likolo ama kolomike abunda na ngamuta makominene collègue na ngasila abunda na pitbull aza makole tonda to abunda na dipine ba charge to bimisele muninga tai na e bianca sko bianca obeta e très complexe bianca obeta e OK donc ye ba film na eza répondre boka mbakela bambakela za na mona ngoza ba droit de réponse trop sitoche trop agitement c'est tout et ça différent par rapport à ma Belleville na ba film ça là et là mon avis bino na film wa Assimé Belleville jouer na ndumbati bakuta na place na ambiance est-ce que le monde va pratiquer mais toi qui ont de lips mais ton moni sorti dans place souki et ça la bilo mususu yozo pratiquer biso bilo no ando sana molili o l'acception na média c'est tout bon ça bilo na molili na média mais c'était des boches collègues na ngasi là azaki ndumba mambo na ebité na bien moté ngana yebiso ebité ndumba mambo azaki ndumba mambo bon déroulement mambonge nous ande ki ndumba ngendo le kande mais si quand on sengo ça les fonga na ebika za ndumba mukolo ya mandumba fotune basala kandeni ba pratique wana ngana yemba za ki ndumba mambo azaki ndumba mambo ke na luka mindele yango sale fort azwa asala ke fort kutana pakistanais wana pakistanais ndo teka ba shawarma na da na teka ni shawarma na da pakistanais pe simba te na moni uniforme ngo ba yaka na ngwa mais les balles ont peine à y place comité donc il y a une année passée mais même ce qui est malin progressivement pour oh il y a un âge na les balles qui est malin malembe a des 55 ans âge il a vraiment temps malili alors comment sous malili ma case OK d'habitude ça se comprend malili tu comprendre malili 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 ça comment malili
Ako malili. Place manasali nini na tuni malili. Kanga na tuna pour malili ngo uti pana yo. Kasi collègue na ngai ya kokoma malili azada na 5 d'âge. Ndakoma malili, mtu en vivre ako malili nde. Pona nini ba mama ba papa na biso. Babo ba koma okima ba mama biso na ndako bazo wama ba future ba. Po ba bazongisa bango mwa moto. Comprendre? Bah tout batala simé au ça bango ni par rapport à film, on a mot de la fin souka oko retenir na mukuse. Non, son habit mot de la fin c'est que na kufi. Tes mots de la fin par rapport à ça la résumé à film juste un mouké. Non, c'est un bino belle vie télévision. OK. Aya ka hotel la bino rankinte polémique te pas plus belle vie à la bière de l'XT à te ka bilamba te. À ça la forme bilamba te. Belle va ça la film. Mutu tango yebi okimiki ba responsabilité na tant que parent. Qui bo pas ko ekangao. Mutu nyozo asali kindumba na e na suka nango kozwa zeme zanga tata. Tata yozo tela motema. Tata nanda oboya yo. Yo kokima ba responsabilité bana mais ba kobenga oyo kosaki nzonzi na mwana moto mususu ndo yozo kalisa. Moyo saki nzonzi et pas moi non. Moi si oyo okanisa zaina ndaku aza femme sage bâtit sa maison. Mais aza femme maudit maison. Comme Marie-Hélène na film nenga jouaki. Donc yende azali porter malheur ndaku na ye. Ndaku na ye. Parce que tout mona ba marâtre mususu azu mwana ya mobali na ye. Na so feeling yana ndaku wana nzima te. Feeling moko je peux pas imaginer. Mais Marie-Hélène ayena bokaboli ya yana baleki. Tu comprends? Ayena bokaboli ba yana baleki. Si ememi papa na suko e misi papa irresponsable, misi papa pepele. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous tous qui nous rejoignez. Nous sommes là avec Rihanna Solo. Je profite également pour faire un clin d'œil spécial à Lumia Nyembo, mon ami. Un grand merci aussi à Jonathan Ngoma Grand Lion, Louange Kassi, Don Jazzy en tout cas. Je vous aime énormément, mon vieux aussi depuis Canada. Et clin d'œil spécial aussi à mon ami Tsai Gatiga, à Manega. Clin d'œil spécial également à mon vieux artiste Playboy Pape de la presse en tout cas. C'est pour moi un grand plaisir de savoir que boutique d'habillement à Ngoma avec J Ngoma en tout cas là où on va des habits de très bonne qualité. Mesdames et messieurs, déjà avec Rihanna on va évoluer. Rihanna Solé, est-ce que vous avez déjà temps na maman Belvi vous avez dédicace mo quelqu'un qui va communicateur va communicatrice na ye mère a salué moi dédicace mo boye sur les médias que Belva akobwaka biso te parce que biso mutu totanga déjà komba Belvi na ndenge ya mabe ebimaka ke biso Belva tinda biso to finga bato parce que Belva dit que c'est biso ndenge donc ceux qui maman Belvi a dédicacé bino et misabino le roi qui a courant maman ya makam na biso po Belva benga biso na téléphone longo la vidéo wana parce que Belva ya fini na fini mutu na film mo boya Belvi ya bwakinga poani. Maintenant, on a moni Neko Yago là, c'est là pour maman Sila a dédicacé, je ne sais pas si c'était une émission ou c'était justement dans un film. Salango ba challenge belé a kumisa bino mabaka bino mkoni. Okolo bani par rapport à l'élection. Problème est nini? Koza ka permet la belle vie de ali pamboni. Très bien. Ngana luka mata na mokili. Te belle vie ko so abwa kinga après obwaka nga. Mutu ko mona ka rien na boye. Belle vie déjà. On comprend. Et c'est plus important parce que qui n'a communicateur à Bellevue. Bellevue bien rabisso na plutôt communicatrice. Bellevue bien rabisso na ba téléphone. Longo la vidéo. Très bien. Si on a vendu boye na fingi mutu. Allez, Bellevue a dédicacé nga. Si content to ebisa rabino moni ngariana. Na yaka na média mutu fingi Bellevue na yo répondre na lobo bo finga ki. Si content to ebisa rabino batu bayaka na mafinga les abako. Comprendre? Parce que si la Monique est le professeur, après si cours à Monique, moi ne comprends pas ce tableau, réponds-moi. Dengue si la salaga. Ah ya gola, mais c'est que mon finger belle vie boy, au fini en okitoko. Abzongi si elle merci. C'est-à-dire que maman si la n'aime d'encourager à Bango. Oui, à cause et c'est de Panama, finger président Lombe à dédicacer. A dédicacé sous Miss Lolo, Finga Papel Lombe, Finga Sila, Finga Belvi, Finga Pechanga. Omoni? Très bien. Batouana Nyonso. Tant qu'on a encouragé Bango, on va continuer et motiver Bango. Et motiver Bango. Bayo Finga, et c'est ce qu'on est sur le Kwanga. Na Sila, na Belvi, à Boakanga Te. Moutou déjà, mon est longio, c'est Belvi. C'est que pour mon
bozalaka benkaple bazwa bino na ntango ya mafinga yango to bazongisela bino bosepeli bosala bachallenge botya bagénérique bachaîne siko peuple bamo place bavandi bacomprendre place mabe eutaka c'est ça nga mokolo mama mokolo lokwanga boye nana bana bauniversitaire ale batinda nga na banofinga ero donc yo oko rejoindre te pour mofinga na mutu na caché ya mutu nga eza notala webe eloko nasala ya gabi awa osala nini eloko nasala ya video na bango o Thérèse abenganga na Thérèse atindelanga video ya bakikoso bagabi parce que Thérèse moto afilme atindelanga ya kikoso ba Thérèse ya kaka moko kikoso Gabriel na tia na internet awa moto atindelanga o Thérèse na WhatsApp siko yoka siko lelo moto lokwa Thérèse batambusi mpo na $50 ayelinga video wana na tia na internet batambusi mpo na $50 nga natambusi mpo na $50 natilize yo bato bosalaka mosala oyo fani soko atali abi te c'est la vérité mais bino bozwa salité na bino boyo otiango mpa Bellevue pourquoi kotala Bellevue de notir ana moto apropre très bien moto alinga salité te moto alinga kimia moto atali yo oza na idée ya koproduire akabeli yo nde bakabela ya produit yo mpe produit eza te kaka oye lelo Bellevue asomelo lipa le Bellevue asomelo pampex le Bellevue asomelo milk non voilà opesi exemple moniti bwakili mutu mobo eza neti na exemple bazala pe nga na bwakela mutu bwakela nani nga sona bina tanga komba ya plasma na loba plasma sona bina loba nani kama na jemima ibele na loba na banga mutu te eza exemple na pesi batu bokoma ba fort na musala OK exemple na pesi ko sunga pe bandeko musu pe o ba otala biso un exemple bazala mwa Bellevue ou pas ou bien bazane lelo soko okopesa moi deux exemples bato bazala mwa Bellevue lelo oyo bakoma makasi na musala o bazane lelo te biso nyonso na batala Bellevue na batala Bellevue te parce que tous les comédiens au sala YouTube icône na bon c'est Bellevue moi de batala Bellevue basala ba chaîne YouTube et c'est pesa le meilleur mais na le meilleur on a faut pas investir entreprise de côté la bango ba enfant n'importe ça c'est comme bon on a des personnes oyo ba finga moi Bellevue lelo o ko sunga bon kilo ba koma fort na musala ko futa bango wana neti nani neti mutu lokwa sila na ko sunga nini conseil na ko pese nini elamba esila raté elamba epesa wa mutu merci te mais faut investir mboka na yo tango za mwana Congo faut osunga chef de l'état na projet na ye faut investir lokola ndeko no Bellevue aboma chômage na mboka oyo bato ba travailler na restaurant bato bazo travailler na biloko na ye ya décoration mariage civil bato bazo travailler na ba projet les ebele donc pour le baquet même na ba chaîne na YouTube ana Candista ana Bellevue télévision on mona zo sunga chef de l'état on va que maman si là sans œuvre oyo ko sunga chef de l'état si lelo na coûter ni te atane lo monte apa bilamba siko na omona bilamba ya papa Wemba etikala na ndako papa Wemba kina métropole ye moko pe bilamba ngo nini ya ndamu tokoteka ngo wapi elamba pe ya griffité moni elamba ya griffité sombe ta $100 tokoza ta $10 na place nango. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on évolue avec vous. Déjà, les temps nous signalent que nous avons vraiment un temps minité à évoluer. Dans un moment, on voulait quand même parler sur des actualités ou bien des analyses par rapport aux informations que j'ai requises. Maintenant, il y a Papa Delta Force déjà. Et puis ça qui moi plutôt parle entre la famille Libota et Baba Cook. C'est que tu voir même des filles qui bako beta bino sobo na matanga. Mais babeti mutude. Oh, beti mutude. Babeta neti nani? Parce que tendresse aloba ki obeta papa Serge. Biso na ngai a dipine. Te ese to beto mais to mona ki. To biso to longo ya yi. Na buto za kite. Akimaki na. Place to luka ye. To zuete. Siko yebisa biso. Neti muto loka tendresse ako ya na media, ay sa papa Serge elambo lati. Est-ce que la tendresse là ta soulevé vraiment chaussure roya luliwana mobile na kola tan chaussure la gomme té mobile na attendre mobile na atata omoni chemise yo lacho yo zongo manga kilelo yo zongo so moins cher nango ça $25 parce que mobile na suma chemise à $25 bon lia nini bon foot hôtel là ni pas parce que ba na place là la té yebi bongo vina bongo bien très bien
ce que yebisanga ah Jésus Christ à Nazareth. En tout cas, Ariana Solé, justement aussi, dès qu'il y a eu Latissa Mwamba, qui a pris quand même et on a maman Ercine. Par rapport au nan, il y a des carrés. Des carrés, c'était PD. Ça PD. Des fois. Pratiquement possible, moi si bon, na soit na des fois. Non, yebisaye. Tant il s'y pêchant à Black Lives Mobutu. On sa succès na mboka oyo. Des carèmes sous grande sœur ne motas. Na bête la batu to suka na biso na expliquer batu. Bon mon yixi pêchant ana. Pêchant ou pêcha li bisanga. Na bike to zonga na to non expliquer batu li kam susu. Il dérangé batu tonde. T'es dérangé batu ba ba Mobutu te. Soit disant collègue na sila. Babwa qui est pas mutaemba na bibembe. Bienvenue c'est mutaemba na bibembe nyos na kitambo. Babwa qui est mutabwa qui est mutambonda. Pesa kana matanga na kitambo. Parce que ça c'est ko tumbonda oyo ya sai ya bato ya kitambo babetaka ba orlingo mabaleki. Bienvenue succès. Abwa ki mama bango. Parce que na ba challenge. Boni irsi pechanga oyo. Nani fallait abwa kai asala challenge te. Jibe yembi na kobwaka irsil pechanga Black Lives asala ngo challenge te mutu apesa collègue nanga sila guya ekota milieu musical c'est irsil pechanga tokota batu bakazaka ici ayamba mo théâtre auta ngana fana ici ya lelo te na bi x soit x ici la va ya théâtre ayaka no musicien danseuse na kati ya maison mère bateau ba histoire ba yebi c'est un homme mélangé à moment théâtre yoka aye théâtre moi mode ya bandai ala ta propre à vivre bien aye musique et simbité la maison mère yebi époque la maison mère faut makambuto ekoka très bien tango kokite à l'époque là biki tona obeta maman animateur ya tembe animateur africain likangu te ma mobile ne confirmer boaka ici pechanga na album asala ngo challenge te ici pechanga ya makambu toye wana na souci ya kozana na milieu collègue nanga sila akei pa bien na biso madilu akia rode collègue nanga sila akia ki rode madilu système ni koyemba ni dédicace poni na vira déjà pechanga cha yé pechanga on vivre na ba musicien ensemble le mois on vivre na ba musicien réseau ya pêcheur ezaki dami ba musicien basta mais mutune bazaki ne ye comprendre sikoyo camarade na ye take ko viele ki collègue na ngasila ndakenda ko bima na fe na biso madilu ata dédicace à concert ba bwaka été abimena ya pamba toloba te ya pamba kaboy lupangu te eloko te nini tata vewe ata Renault 4 bandoko vitesse bo azwa te sikona sabino moni irsi pechanga ayate Renault 4 ndoko ta vitesse bo na sabino azata na ngote siko esamna ona pechanga bandeko pechanga na yibike loko osilika etanga yo ibake ntabeche loko yebinga pechanga ya groupe Simba ayada na 190 ayana 190 ana 190 pechanga ba TV na 190 boni ngobeta ba evre ba tuso ba kufi poani pechanga ayada na 190 à l'époque pour le baga makulu pechanga ngana somba seda ici pechanga sa YouTube ya pechanga pe mutu musu pando web sape akoye sape ba Alexa Mwamba tango le kana miso beta ba biloko beta ba biloko amona petit na te parce que ça le ba biloko ba sa lelo ida sala toi za grand en tant que servanté parce que lui azali aye déjà ce que bino ko lingine ti mutu ko pechanga loba nini azana ti mutu ko décarré donc pechanga ça succès ata grande sœur moko na ndenga linzaka kokainete merci beaucoup merci Rihanna omo babiloko ngai na kozala na yibi babiloko ya pechanga ebele ona ko beta pebo mutu asepeli mutu pa bite ayebi histoire parce qu'à l'époque nga na va na barumbu
navanda barumbu bakoko na biso me natanga na bandali ntango papa na biso amoni ke batransport chaque jour namona moke bayaka otikanga naye vanda bakoko na biso na baoyo na bandali mpo na chiki bayaya na nga batanti na nga bacamarade ya peshanga bazalaka deya na peshanga siko peshanga na oya na baoyo mpo ya biso mwana mo bede carré ya deux fois ala po motambola ala po babilamba mapeka so alati lamba etanga ba mai mais oyelo na TV ala ba n'importe quoi la pas peshanga oyo peshanga kabela ka collègue na nga sila maman na bango bilamba. Merci beaucoup Rihanna sur le pesa. Soki lelo collègue na nga sila atikala na libabe ya komona ba mutakala tata mokolo lo comme dilu système parce que envia ka peshanga atikala na bon atikala na libabe merci beaucoup Rihanna Solo. On va finir avec en tout cas le temps nous signale qu'il faut au cas à moins de raison pour tous anecdote nous sur Tikali oh maman Bombi en tout cas déposa tellement mon aîné mais on aura quand même le temps s'il y a quelques dédicaces à faire s'il faut aussi conclure pour cette émission ça serait important. Dédicace va consommer produit Bellevue. Merci. Bon s'abonner à la chaîne Rihanna sur les télévisions c'est tout. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Rihanna Solé sur ce très beau plateau de votre humble serviteur américain à la merveille de la presse qu'on l'est. Merci infiniment à vous tous mesdames et messieurs de savoir que c'était pour nous un réel plaisir de partager des bons moments de la télévision ensemble, l'excellente condition télévisée à toutes et à tous. Merci beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous prête vie, surtout qui nous prête de rester toujours en bonne santé. Merci beaucoup à Exode Mickey derrière la caméra, merci beaucoup à l'assistance de tout le monde, merci beaucoup à Jonathan Ngoma, merci beaucoup mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.